m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba, moi derrière vous. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino esika wapi video ekokutamela bino. Bandeko na ngai ya bino ndeko Congo Alenga Shora de Soulanga mwana mfumu Kimbangu. Toye lisusu mokola lelo kokota na bandako na bino. Olimbisi ndenge kaka tokotaka toyebeki ya solo soki bino botali biso te. Ya solo biso pe moi to sala solo émission ezali te soki bino bo s'abonner te bandeko ya solo tokoyeba soki kosala ba émission te yango nalobaka ntango nyonso abonnez-vous na Congo Alenga TV po epesa biso makasi ya kosalaka ba émission. Ngai ndeko na bino Congo Alenga lelo na ye komonana lisusu liboso na bino bandeko ya solo tokosola masolo etali mboka na biso mboka ya Congo. Toyebi ke mbela epesamaki président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton alansaki mbela mpona kolakisaki ya solo congolais nyonso tu ya solo ase concentré na likambo etali mboka mpe abundela mboka. Privilégier la diplomatie à la guerre, le discours du président Félix Tshisekedi à l'adresse de la nation sonne comme un dernier recours. Face aux attaques dans le territoire du Rutshuru au nord Kivu, imputé au M23, un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu et composé d'ex-rebelles du CNDP, le chef de l'État exprime le désarroi de son pays suite à l'issue jugée insatisfaisante des voies explorées pour un retour au calme. Les jeunes Congolais sont ainsi appelés à faire valoir leur sens du patriotisme en s'enrôlant dans les forces armées républicaines et la police nationale. Objectif, protéger efficacement l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Ndeko nyonso ya Congolais tolobi te ke donc ezala ministre, ezala député, ezala professeur, pasteur, musicien, shegi, mutu apusu bolimbisi mutu a machine, mutu a nguba, mutu atekaka mapa biso nyonso ba Congolais to sa miso na biso na likambo ya kobundela mboka ya Congo RDC. Tobundela nani? Tobunda tozala na nsima ya mapinga na biso. Ya solo bandeko soki totali lelo mapinga na biso bandeko ya solo président soko moni président asengi aide na peuple na population c'est que le pays est mal. Mboka ezali na pasi.
le pays va mal. Ba pays nyonso mokili. Surtout totali to bando zonga na totala makambo nyonso to eleka na ba pays nyonso tout oyo ezalaki ba agresaka bango na ba pays mosusu to ba guerre eleka na bamboka na bango ezala oyo lelo ezali na Ukraine boko remarquer que président ukrainien asengaki kaka na ba peuple bazala na nsima na ye po babundela mboka ndenge moko Poutine ye moto aza koatake Ukraine mais aza kosenga mpe na population biso nyonso tu to défendre Russie. Donc mboka na biso Laurent Désiré Kabila asalaka yango asengaki na population na peuple congolais mutu nyonso oza na machette oza na likonga oza na flèche il faut se défendre ndenge mpe ba français ba se défendaka mboka na bango na ntango ba nazi. Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'heure. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher des filles, tuant pour piller les banques. Il pourrait faire le tri entre les civils et les militaires. Mais lorsque les civils Tutsis, certains de ces civils Tutsis, avaient pris des armes données par leurs frères militaires et tiré sur leurs voisins, les voisins quand même ne sont pas aveugles, ils les voyaient. Et les voisins, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu ça? Mais ça c'est plainte pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan personnel? Qu'est-ce que ça vous fait sur le plan personnel? Je n'ai incité personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez alliés, vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant? Et pourquoi sont-ils partis, si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré un an. Ça a duré un an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant les places publiques. Vous avez fait partir parce qu'ils se comportaient mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Bandaka et à partir de Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils se conduisaient en pays conquis, tuant, pillant, je viens de le dire, et puis ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Alors, lelo biso na Congo, ya solo bandeko na ngai, président de la République asengi na population biso nyonso tu to bundela mboka. Eze eloko ya malamu. Kasi ya solo bandeko. Mboka na biso mboka ya Congo, ezali so likambo ya kobomba te. Soki totali na mbela oyo président abetaki boko remarquer que batu kaka batelemi ezali bato ya Kivu. Ba jeune nyonso na kati ya Kivu balobi ki ya solo biso tokufi mingi, en tout cas il faut totelema. Soki totelemi te tokozala bawombo ya ba tuti Rwandais. Yango bomoni kuna na Kivu, jeunesse nyonso baza mobilisé pour ba défendre mabele bakoko na bango. Alors na Kinshasa sikoyo capitale esika ezali Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, normalement il faut que Kinshasa etelema plus ba région nyonso tout
Parce que capitale nde sika masolo makambo ezalaka. Mais soki totali boye bandeko ezali na mawa na pasi tozali komona Kinshasa ezali toujours kotelema te. Ba politicien na biso toyebi je oyo bango bazali ko jouer te. Mais biso bato tolobaka tosi to comprendre bango. To comprendre bango. Bazali ko kanga peuple en otage na Kinshasa parce que pouvoir ya Congo ezali na Kinshasa. Alors Kinshasa, il faut population na base la bloquer, battre maté pour parce que les politiciens bazali ko jouer jeune na bango o yali ke bango ba mériter toujours kozala na ba pouvoir na bango. Lelo toza kotala na mboka Congo bandeko ezali kosala biso pe passe. Ndeko na biso Eliezer Tambwe, honorable Eliezer Tambwe, oyo azali député, yeba yokaki mbela ya président de la République, samedi asali oyo ya ye, alobi ki ya solo, il faut bandeko na ngai boya bino nyonso tu mouvement na ngai, boya totelema po to soutenir mokonzi ya mboka. Pardon, hein. Eliezer Tambwe dia yoki mbele ya président en tant que honorable alobi ki ya solo lokola sala pe mouvement parti na ye alors parti na nga to se mobiliser to kende to soutenir ba FARDC mais bandeko pasi pe mawa komona kaka FARDC oyo baye ko soutenir niveau oyo bandeko babeti bandeko ya mouvement Eliezer Tambwe bandeko na ngai moko molobeli na bino aza komituna naye ko comprendre que ya solo masolo tolobaka ezali pene ya solo nous sommes infiltrés
Laurent Désiré Kabila à Loba. Donc, président de la République a un problème. Parce que, mais là où Baza Robert pas le président Faché Zali, na armée na biso, nous sommes infiltrés. Na gouvernement, nous sommes infiltrés. Na kati ya armée na biso, na police na biso, kaka ba Congolais o bazali na kati ya police, misusu bazali kolinga bandeko na bango ba Congolais te pona kopi na bango kobeba ya mbongo po baliaka mbongo na bango. Au lieu que ba sauver nation na bango tela biso ba Congolais. Au lieu que to sauver nanu mabele ba koko na biso mboka Congo, mais biso tozotala ba intérêt. Parce que nous sommes infiltrés. Laurent Désiré Kabila a raison. Nous sommes infiltrés à un niveau à sommet à l'État. Même ma conseiller à président infiltré, il y a des Rwandais dans 4. Ma ministre, il y a des Rwandais dans 4. Ma armée na biso, ma général, ma généraux, il y a des Rwandais dans 4. Ma colonel, ma Rwandais dans 4. Plus de 300 officiers rwandais baza epai na biso na Congo. Lelo M23 aza kosenga lisusu négociation po bakotisa bango na kati ya armée congolaise. Bandeko ezali pasi pe mawa mboka na biso mboka ya Congo. Mawa mingi na biso bana ya Congo. Biso ba Congolais to yebi esprit patriotisme eza na biso te. Toza ba patriote te. Ba chef chef nous surtout ba parti politique baza muke o bazali na souci ya mboka wana. Presque majorité baza kotala toujours ba intérêt na bango. Asser chaud. Asser chaud. Asser chaud. Beaucoup sana. Asser chaud. Beaucoup sana. Asser chaud. Asser chaud. Voilà. Tolingi to banda marche na biso. Je pense que bao ba boya retard, soit ba kokuta biso na nzela, soit ba ko rater. Boete. Alors, tozolongwa awa ndenge tolokanaki, tozana objectif moko. Ezala koloba non na agression ougando-burundaise, rwandaise. Parce que Batouana, il ne faut pas tout kabola kabango. Pona nini nazolo bandengwan. Biso to signa accord militaire na ba Ougandais mais Bunagana ba Rwandais bazwa yango ndenge. Donc il y a complicité. Alors le kola tozolo ba non na agression rwando-ougandaise. Tozo soutenir en même temps Mampinga na biso boete. Alors, tozo kotanzela awa. Tobimi 24. 24 tokei Asanef. Asanef tokititi na ville. Tozo kana? Oui. Pas question à provoquer bat. OK? OK. Mais on a provoquer biso à kokutana nango. Boete. Oui. Biso tokoluka makambute. Mais ce qui moutoye koluka yango akokutana nango boete. Oui. Alors, on doit paniquer. Nous avons la marche na biso calmement. Alors, bon respecter consigne, il y a la sécurité. Ba encadrer bino. OK? Dengue tozo kende malembe jusqu'à ce que to kende déposer mais mon abis. Boete. Oui. Asser chaud. Asser chaud. Nazo senga na bana mibali. Bove yaka plus sur les mamans.
Tozoyokana. Ah, il ne faut pas bozotika ba maman bazotika la sima musika, c'est pas bon. Tozo kende malembe on a conveillé na batu nyonso jusqu'à ce que tokosi ça marche na biso boete. Aser chaud. Aser chaud. Na sima nangole tokopesa bino programme ya semaine prochaine. Comme ça, tozo kota na nzela trésor azab. Serge Azab. Pour la République démocratique du Congo, le Congo c'est notre pays. La part de Paloukou né à Boutembo, leur kiff, je suis comme des personnes de guerre. Ils souffrent ici, ils sont rendus là-bas, alors qu'ils vous pour manger les vitamines, les massabouilles, tolanda video bomona ndenge ndeko Eliezer Tambwe na parti politique na ye bayaki obike ndeko Eliezer Tambwe azali pe membre ya Union Sacrée donc bandeko pasi pe mawa komona ndenge basaboli bango na police abeti bango donc bandeko toyebi te sikoyo tozoyeba te donc tolobaka na kati ya police na kati ya Kinshasa batuti po bato baza koakize kaka o armée batuti M23 azali koboma biso bosiko bato baza kobeta bato faci ye moko asengi bato ba marcher bato ba soutenir FARDC donc ezala Martin Fayulu aza na droit ya kosala marche mpona kosoutenir FARDC ezala ndeko Eliezer Tambwe ezala UDPS baza na droit parce que eza makambo ya mboka ndeka na uti koloba ezala maçon cordonnier menuisier charpentier mutu apusu biso balobeli bachroniqueur biso pe foto totambola toloba bajournaliste badocteur bainfirmier donc tous les Congolais tous ont le droit ya kosala marche pour soutenir notre FARDC. Parce que il faut gagner bitumba oyo. Tant que bato bazo boma biso pona kokota na mboka na biso, boza ko intégrer bango so na kati ya gouvernement, mais comment? Est-ce que ba osala malamu? Non, ba osala souci na biso te. Donc saka pona mboka na biso so ko éviter. Voilà. Comme on dit la police azo ya toujours. Deuxième négociation. biso toza derrière la FARDC. La FARDC est numéro 1. Après, on est biso pour le moment, on défend les FARDC. Mais, et l'autre sont les cas, et ça qui cache, Salama, tu pas qui cache. Au bien mégaphone. Assez chaud. Assez chaud. Les capables chaud. Tokobanga tokobangisa. Tokobanga tokobangisa. Babangite. Babangite babangite. Bakanisa kitokoba. Bakanisa kitokoba. Kwanda koyo. Akoyoka. Uganda koyo. Akoyoka. Abela banko. Abela banko. Assez chaud. Assez chaud. Assez chaud. Assez makili mobile. Mobiba. Assez makili mobile. Mobiba. Assez Congo mobile. Mobiba. Assez chaud. Tokobanga tokobangisa. Tokobangisa. Babangito
babanyi te? Est-ce que bino babanyi masasi? Est-ce que babanyi yango? Tumesana to tumesana te. Voilà. Nalobi boye. Selon instruction va pesi. Basengi tozwa une délégation. Il y a 20 ou 25 personnes. Va pour escorter Bango. Oyokani? On a kokende tibi sika toloba kitokotika memo. A Sergio. Biso peto boy. Denge tolingi. Oyoka. Tolingi ne to pesa Bango na possibilité. Oyoka malamu. Oyoka ko pesa Bango na occasion. Président. Alors, Tolingine, nous avons 20 personnes, ou bien 25 personnes. Il faut que ma maman, que papa, vous aider. C'est chaud. Alors, Batouana va pour Kende, petit camémo, Dokani. On a topé sa occasion de la Banguna, Dokani. Alors, Bao Bakokona, Bakolekakuna, Bakozala la disposition à la police. On a toqué, ça va? Banani va ok. Bande Konangai, 110 millions d'habitants au Congo. 110 millions. Ngai zo le Kanangati lelo. Toujours qu'on ça la armée peut-être. Toujours qu'on bengala ba Rwandais te ba exemple qu'on a biso. Biso to boy ba Rwandais te. To boy bango te. Ba Rwandais na ese bande kolanga na auto sala nzembo oyo eza ko beta batu boyo kango na yembe ona allemand moko awa. Na yemba kalanga ko te mais pour na soutien mboka na bifo na yemba. Pour na lobela makama mboka. On veut la paix. Batu baza ko nyoko na biso zali Babylone. Babylone ezali ba occidentaux. Bango batu bazali sima ya Rwanda. Rwanda za eloko te. Paul Kagame mende na armée na ye batu ba associé bango po bango ba déstabiliser Congo. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Hey Mann, was ist da draußen los? Da draußen läuft so viel verkehrt. Denn heutzutage gibt's da draußen keine Liebe mehr. Ich hör kein Danke, hör kein Hallo, hör kein Bitte sehr. Die Leute sind verbittert, denn sie schuften und verdienen nichts mehr. Der arme Mann bleibt arm, der Reiche, der kriegt immer mehr. Das Leben ist so hart, Mann, das Leben ist nicht immer fair. Ich stell mir vor, dass wieder wär, wie in den 70ern. Peace, Love and Happiness. Wär schön, wenn wieder Frieden herrscht. Warum gibt's Krieg? Warum gibt's Bundeswehr? Dann gibt's kein Militär, dann gibt's auch keine Kriege mehr. Geh nicht zum Bund, Mann, wär besser, wenn ein Zivi wär. Denn alle paar Sekunden stirbt ein Kind durch ein Maschinengewehr. Haltet zusammen und kommt ein bisschen näher. Ein bisschen Liebe zeigen ist doch wirklich nicht so schwer. Hast du eine Frau fürs Leben, dann gib sie nie wieder her. Ich lass dich nie mehr gehen, mein Schatz, dafür lieb ich dich viel zu sehr. Was ist da draußen los? Da draußen läuft so viel verkehrt. Denn heutzutage gibt's da draußen keine Liebe mehr. Ich hör kein Danke, hör kein Hallo, hör kein Bitte sehr. Die Leute sind verbittert, denn sie schuften und verdienen nichts mehr. Was ist da draußen los? Da draußen läuft so viel verkehrt. Denn heutzutage gibt's da draußen keine Liebe mehr. Ich hör kein Danke, hör kein Hallo, hör kein Bitte sehr. Die Leute sind verbittert, ein bisschen nett zu sein ist viel zu schwer. Babylone, so détruit le monde. Babylon zerstört die Welt. Guck wie in Afrika. Jedes Land wird zerstört. Alles wegen Babylon. Alles wegen Babylon. Der Kongo wird zerstört. Angola wird zerstört. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix.
draußen läuft zu viel verkehrt. Und heutzutage gibt's da draußen keine Liebe mehr. Ich hör kein Danke, hör kein Hallo, hör kein Bitte sehr. Die Leute sind verbittert, denn sie schuften und verdienen nichts mehr. Was ist da draußen los? Da draußen läuft zu viel verkehrt. Heutzutage gibt's da draußen keine Liebe mehr. Ich hör kein Danke, hör kein Hallo, hör kein Bitte sehr. Die Leute sind verbittert, ein bisschen nett zu sein ist viel zu schwer. Was ist da draußen los? Da draußen läuft zu viel verkehrt. Denn heutzutage gibt's da draußen keine Liebe mehr. Ich hör kein Danke, hör kein Hallo, hör kein Bitte sehr. Die Leute sind verbittert, die schuften. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est mon Kimba, moi derrière vous. Eza bango, eza occidentaux, ba américains, na ba lien na bango ba européens. Bango ba bazoni ko la biso Babylone. Babylone. Yango nzembo boza ko yoka wana bandeko. To yembe ngona allemand. Ya azo loba na allemand, nga azo loba na français, na azo loba wana. Pour ko expliquer que guerre to boyango. To lingi pe ekota na mokili. Biso na Congo to lingi pe. Tala massacre bazali na Congo. Congo Brazzaville, Sassou Nguesso, ndenge moko. Oke na Angola lelo to kokamwa Lorenzo azo pesa space na ba Rwandais ba kote pa na biso atanke ye moko azali bantu. Aza bantu oyo il faut défendre kutu bandeko na ye, bandeko ya Congo. Po Lorenzo ba koko na ye ba uta na Congo na Katanga. Ato komi président Angola. Problème ezali te mais biso ba africain to ebite so to za ndenge nini ba tuti baza supérieur na biso te to za biso no surtout ba africain yango mon Afrique za kozonga sima kaka sima parce que mundela za kokosa biso ba occidentaux baza kokosa biso race oyo eza supérieur lobi to komona ba piki mepe ba ye ba lobi ke solo biso ndenge za wana to komi supérieur na bino ba bantu na ba. Donc, les Occidentaux vont jouer un rôle moko bandeko to comprendre en autre. Toto la dakemi c'est bana recherche na ikuna. La lobby vérité devant ba risque. Ba président africain bazo ça la grave erreur. Génération lelo surtout sur le Congo pour quand tout ça flou parce que guerrier moko azoya na Congo un guerrier. Bali kotika espace te même ba président na biso ba na Congo wana ba gouvernement na biso bali kotika na ba jeune moko te a éveiller conscience ba jeune ezabe bien pour na bango mais bango balingi yango te Bagbo atika yango Charles Goubé lelo ye wana za libanda a éveiller conscience ya ba jeune na kati ya Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas biso la Congo mboka munene ndenge wana baza koboma bato guerre azate na kati ya Rwanda ba guerre bazali bato bazo lobela bazo soutenir Paul Kagame bazo lobela makambo mboka na bango Rwanda na munoko na bango et pourquoi pas biso bandeko na nga bana Congo bana Kinshasa ata tozomona te ke groupe donc plus de 20 millions dans la Kinshasa, presque 12 à 15 millions de jeunes dans la Kinshasa. Fatia Rozota, ata 1 million de belé, ata 500 000 soldats, bako kota ki soldats. Na mbongo Congo azali na ngo. Ngai na zolo babo bandeko soki na zaki na Kinshasa, poste na koli, en tout cas, kokola ko tuteke parce que munduki pe na ko beta la ngai. Na kobundela mboka nanga ba ekrene to moni ba risque ya ba tata mibimba ba yeko se donner ba ke no bunda pourquoi pas ngai pona Congo ngana ko bunda na yeko le munduki na ko beta yango munduki ezala ngo eloko te to se sacrifier biso tozo loba toza ko se sacrifier ndeko to fingi ngai ato lobi na ngai so no ko koloba mais ngai nazo sala un plus na nga pona mboka na ngai. Le Congo va mal. Le président de la République a commis humilié. Entourage naïe, bazali ba traître.
il faut faire attention à notre président. Laurent Désiré Kabila, on est déjà à Yébakate, tout à l'heure, le président Laurent Désiré Kabila, comme un risque, Bomaï. Entourage à Zanangoza Amabi, Bomaï. Fachi peut-être au Mona. Nenga zoko kendeka ndengona entourage na eka ba conseiller na batu na yewana bandeko. Faut faire attention. Mboka no soki président Koufi mboka komaka déstabiliser. Boko zonga sima. L'état bo banda susu ba guerre okota bitumba ba politicien ba ko yiba ba ko sala ba kenga ba. Surtout ko biso na Congo. Ba Denis Sesanga bango baza ko telema pona ko lakisa ki solo mboka na biso ke malamu tena ba les étamboué bande ko ngai toza ko soutenir bango ba député pela ba honorable baza ko loba makambo solo na kati na parlement parce que parlement na biso zali infiltré président auto kutana na communauté ya batuti biso na diaspora to landia bande ko zali passe kaka batuti o bazo boma batu kuna na Kivu bango pe kaka bazo senga bakota na kati ya gouvernement na kati ya armée ngala zo comprendre ngote M23 ezo boma batu ndenge kunda batu akasalaki tomoni CNDP wana ekota su na kati ya gouvernement ti lelo bazali wana mais baboma plus de 2-3 millions na kota Kivu kuna bande koto tele mabiso bana Congo to longwana na distraction to zalango biso nous to koleka muto kotika l'éternel mazate mais mabele wana ya Congo kotika soto bundele ya motena kotika la kei lobelo to zanga mabele bana na biso ba lo banini Awa bomoni déjà bloc de la police congolaise abo yete marche asala esala maeleka on a déjà la police à Barenzela à l'OPI Toto marche exacté voilà tu dois toujours pour observer avec l'honorable les entambés d'autres voyez parce que le connaît vous s'est passé awa tu dois c'est pas ça le jour appelé bien que ça awa
bandeko na nga bana ya Congo totelema. Merci mingi ya solo bandeko oyo ezalaki sport na memelaki bino mokolo ya lelo ndeko eleze tambwe bomoni ndenge basali bango donc armée ezali divisé tozali koyeba te ou bien armée ezali infiltré ou bien il y a des traîtres ou bien il y a des jalousies na kati na bandeko ya bapoliticien. Jalousie ezali bazomona ke mutu wana ndenge azala te moyen te ou bien nous sommes infiltrés. Alors pour infiltration aussi là ezali kosenga une armée forte et puis ezala kaka la biso bana Congo eloko wana tolobaka yango muluba mu Congo donc muyombe donc tendance ya bakongo nyonso tu ndenge ka Mobutu asalaka armée ezali kaka bangala te baluba bakongo baswahili bangala tout armée zaïroise yango wana mpena vraie armée. C'est vrai Mobutu akobebisa armée akomi kotiela biso kaka bagénéraux oyo ya barwandais mpe mboka Congo le mwanda tie mazaka na raison na ye lobi Congo yango toyebi te soki ozala ndenge nini ata biso tokozala te bana mfumuki mbango batikana na bakongo na bango baluba mpe bazwa ya bango tokabola yango kaka po choix eza so te na Congo tokomi kobima peuple moko ya bazoba peuple moko donc capitale na biso soka mpena donc biso tokomi mona ndire héritage oyo nzambe apesa biso na mabele ya Congo ezaka miziki na kosambela eza mawa mingi. Congo tendance nde eza kokende toyebi te bonne année oyo tokosuka ndenge nini. En tout cas, merci mingi, pardon, merci mingi na FARDC, toza ko soutenir bino toujours, tokolemba te parce que zali mabele ya bakoko na bino bo bundela ngo toujours. Ezo senga il faut ba munition minene ya malamu embargo peza kalango te to kota penza na kati ya Rwanda pona ko bunda bitumba oyo parce que il faut pas défendre mabele na bino. Ba français ba défendaki mabele na bango contre Allemagne. Lelo batikala libre. Lelo Allemagne nango yango wana ba français ba komo betala koto ba français koto lelo nde to loba boy. Allemagne a kokane France te. A kokate pour France azala ba bombe atomique. Allemagne zate. Mais Allemagne a beta bango. A botola bango pe mabele à France. Aya peti la capitale. Mais pour récupérer un gros bandeko, il faut aller guerrier moko boya danser un grand président oyo akoya na Congo a instauré armée na biso a tia yango na ba norme moko ya liki ya makasi pe ba munition ya makasi. Fachi beto aza ko bunda. Mais solo bandeko ayeki ko kuta kombango. Tokende nango na ndenga bien. Akuta ki yango. Laurent Désiré Kabila ye mutu ayaka na batu na ye. Andima bindima ndima. Après aye ko changer. Mais il y a le bic de la politique, il y a des tic-tac, des tactiques qui sont des nenga le na babeli na et pas na reportage na TV5. Mais la politique il y a des tactiques oui, mais au salaire parce qu'on dit ba corps moko yali ke eza buzoba. Yo ko ndima ko ya na batuana au pesa bango territoire. Bango bazana armement, bazana minduki. Il faut respecter Ango. Laurent Désiré Kabila est en changé et même les lois.
Joseph Kabila boya yango. Tout le monde a place mon côté Joseph Kabila ndimi pena que non, ke ba corps moko boyo no, y ndimi, mais biso toi to benga Joseph Kabila Rwandais wana, mais ndeko na ngai Joseph Kabila boya yango. Alors eloko nini siko ngala ko mitunaka. Tic tac nini oyo Joseph Kabila geni na joie pour que solo Paul Kagame longa yete a accepté ko signer ba corps na Paul Kagame pour na ko pesa ba territoire ya RDC. Point d'interrogation. Ti lelo na mitunaka. Joseph Kabila aboya. Petit atiki pouvoir, atiki ko pesa ta eteni mon côté. Ba groupe armé zalaki ekoti baza ko yiba ba minéré, mais tango Joseph Kabila zalaki bandeko Rwanda tikali ko zwa territoire mon côté. Ya solo lelo to comme infiltré dans le gouvernement politique na biso lelo ezali bafoué parce que toujours mona ngo biso moko eza ko bomba te o Kongo alenga boya o Kongo alenga makamno zoloba non toujours mona yango to moni président ye moko ayambi ba tuti na kati ya ndako na ye na palais na ye ba tuti wana misusu ba député misusu ba ministre. Président ye moko alobaki bana bandeko na biso. Mais kuna place yango bango bazolo baba bandeko kuna na Kivu balobi baba bandeko na biso te. Biso to vandi awa na mabele na biso to te ezaleti ngai na muyombe na mboka na biso kuna na Mbatasi la balobaki non Mbatasi ezali ya batuti. Oh mais non. Bakoko na biso bakoboya yango biso tu to koboya yango. Ezaleti na mbujima ekananga bato balobaki non mbujima oyo ezali ya Batanzania ba Ugandais batuti Ugandais bandeko tofongola miso o Équateur kuna bambunza mboka wana ezaka ya bino te eza ya bato boyeboye bato bakoboya yango bandeko. Congo mokili ya lelo eza so mokili ya kala te mokili ya lelo technologie ezali vitesse oyo ka ya fusée ebimi kaka na minute na seconde pa mutu tu na mokili ya emoni yango pa ebimi emonani. Donc eza so te ndenge kala Mobutu akosaka biso lelo oyo te lelo oyo président nyonso tozoya eloko nyonso kosala tokoyeba yango ministre eloko kosala tokoyeba yango gouverneur tokoyeba yango soda tokoyeba yango basoda na biso na ntango ya kala ya Mobutu mpo mona soda pena ya nzela azolangwa azobina eyaki mwa pasi mpo nini portable ezalaki te me bazalaki na bango. Mais lelo talaka portable soda ozoleka pena lango ekpa ozwi pena pa ofilme ye mpo nini technologie change masolo eza kochange population mpe baza koéveille baéveille na ndenge osakana te me biso na Congo kaka bato oza kolala baeglise bamiziki bamusicien na biso mpe batelemaka na bango te na ntango ya Hitler baboma bamusicien bafrançais bango moko baboma bamusicien bango moko peuple français parce que bamonaki ke bamusicien bazopesa message te na population mpona likambo etali banazi baboma bango bamoni oyo na nzela kaka ozotambola kaka na nzela babeto masasi biso sikoyo bakongolais esprit wana nano ekoti te bapatriote tokóma na esprit patriotisme ekota kati na biso bakongolais tokodefendre Congo wana bamapinga biso nyonso tokóma basoda Congo barwandais bakokoka te mais tant que tokosala yango te tokokonzama na barwandais tuti tant que tokosala yango te tolinga te ezali systématique ya Babylone mundela comprendre que congolais aza mire te toza na biso mayele oyo tozalaka nango mais mire ya kocomprendre esprit patriotisme ya kogarde baterritoire na biso mabele na biso toza nango te na bapoliticien na biso baa nango te
Il faut tout un président patriote. Yamakasi. Ok, loko boya boyi yango, loko boya telemeli yango alobi ke peuple na boyi yango. Ndenge président Kofi azali na Nana o azali bongo na Ghana. Et loko boya ye pela lobi na ba occidentaux non. Makambo to boyi yango na mboka na biso ko sala mate. C'est ça biso to linga président ndengwana. Non, non. Oui, oui. Munduki tokosoma minduki na récit parce que a droit na biso. To signer ba corps na bango te mais minduki poto somba to na droit. Merci mingi ya solo bandeko tokomi bongo mbala simande tokosola susu masolo etali masolo na biso ya mboka na biso mboka ya Congo to bunda toujours pour na mboka ya Congo yango ezali mboka na biso bakoko batikelaki biso to lembate ya kolobela kango. Parce que nous sommes des Congolais, c'est notre patrie. Mboka na biso, président pesaki mbela wana biso to salelango, to soutenir ye parce que a comme la point faible. O ezali pela ndengo ezali ya solo, président ne soit sengaka et na peuple c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas, alors faut to soutenir ye pour a mériter kozala wana. Parce que yeka mutazali gara de la nation, mutazala wana pona ko silisa makambo oyo ezali na mboka na biso. Courage na ndeko na biso honorable Eliezer Tamboué. Kolembate continue toujours ba démarche ozali ko sala et surtout pona FARDC pona mboka. Continue kolobela mboka ndeko na biso Denis Sanga en tout cas bobundela mboka. Biso doit soutenir bato yo bazali kolobela bena mboka ya solo nakoya ko chaba jale lelo atena kumisa ka mutu pona ko kumisa ngape na zwakala ngai loko te mais je soutiens mon pays parce que ça m'a belé mboka na bakoko na ngai nga moko mutolo kuna bakoko na nga mutolo kuna bakoko na nga mutolo kuna donc je suis 100% congolais mutu ko intimider nga azate na ko banga te loko te ngai na yaka ko finga te. Mais j'ai le droit à critiquer. J'ai le droit de parler pour mon pays. Merci mingi Kimi Nzambe Zanabino. Abonnez-vous à Congo TV. Tokutali Bongo Mbalasima. Abonnez-vous pour partager la vidéo. Merci Nali Soupolele. Merci na Bandekono surtout. Nzamba Pambola Bino, Bana RDC, Sika Bozali, Pena Diaspora. Kimi Nzambe za la kati na mabota na bino matondo mingi tokuteli mbalasima ingeta ezaki ya bino ndeko shora de sulanga Kongo alenga mwana ya fumu Kimbangu. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Sulanga Lenga Sali 1+1, on fait la paix. La pute, ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, guck wie Afrika. Le pays s'est détruit. Jedes Land wird zerstört. De Babylone. Alles wegen Babylon. De Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix. Draußen läuft zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est vos Kimbangwe derrière vous.